Pourquoi pas tout ça eloko moko to za battement yongo zo mona motema mabe zo koma na théâtre likoya ba association oyo. Ba o balingi oyo te, ba o balingi oyo te, finalement yongo to bomana ti. Moto yongo to komo bomana. Toi na droit ko silika. Kwa to ko boya dadi bale na imika. Omoni, futo toi na droit ko silika tanga na sepela na ngote. 15 000 ebele papa. On est na ebele na ba vie na 15 000. Mokimi bisote. Dadi eza d'abord moto aye banaki. Bato voye belé wana peut-être population voye belé collègue même artiste. Parce que place oza pas ba kufa na kati n'étouffement, ba yiba ba téléphone ba bundo ba sandeni. Mais bango balobi que ce baté na imike za normal pour que population akanga nzela ata pona mukolo moko ba yeba que star ndako. Raisonnement ndeni wana. Total nan imika wana tolelaka de fin kiro kala. Tokota kutu même pas na kati, tokota kate. Soki eleki pona kiro tokota talo pona Dadi Bikambala. Eza poto soukela wato souka na ba victoire kuna na des artistes. Ata bino vraiment en tout cas imika te wana to boyi. To le ya Dadi ata na balabala il s'agit mbula moyi to pola. Zala na mbongwe, ozanga mbongwe. Lobi ekoyela yo koyeba te ebisengwe. Vraiment ba voice wana ba vidéo wana surtout tali ça biso vraiment passé. Ata tozo seka mena mutema surtout tikali biso mona bandako. Ya yezo ça biso passe makasi. Bera $15,000 yo pe ba besoin la commission. Non, ezaka neti ba gabana ba selene ba zawana. Bon père mo ba journaliste pe ba bunda mo ba sona kati. Ezaka maka ba incompréhension kaka. Non, nazana na commission mais kimi ezanango. Qui bitumbe bimi na salle ba artiste comédien bozoyo kanate likolo $15,000 mama Denise apesi eza nini au juste yebisa ba bazolanda. Non, ezate ke biso ba comédien tozo kanate non to lingi nde to kuna ya Dadi na kimia to respecter mutu o nini Dadi azalaki icône azalaki mutu munene to ko kunde lokwa mwana mo ya mukiete ya Dadi aza kombo aza icône ya théâtre. Donc voilà 15 000 ekoya okabola biso te mais to lingi basala makambo na ordre basala makambo ndenge biso bande kwa Dadi to lingi ezalila. Ne peut pas en aucun cas consulter un collègue en pleine séance à réunion. Et ça l'a raté. Et puis, c'est des problèmes pour la monnaie, mettre aux aiguilles, injure public, je crois, c'est condamnable. Donc, le vêtement à Betali Banda Makasi, ne peut pas. Ce qui il a insulté notre frère. Vraiment, l'avocat les a belés, autorité la ya Dadi. Parce que Azaki est bien, il y a un qui bien sans problème. Donc, bah souvenir l'équipe tellement belle mingi s'il faut ça là vraiment vocal ezali ko ça. Ça na chiluba. Il y a Dadi na ko le nom no mboka na na ko le na lingala ko le na français. Ba yo ko kasi. Tikanga na mwana pasi na boy. Mutualité misunga yo moko misunga. Tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere ne la sabre na ko ke na Turquie Suède nga na Suède mame na sale fona comme la dina bella kaponga na sina sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadere et puis ba lycée na matu bazape kuna na bosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba mission na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba mission na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga. Ah! Hey, okatelinga lingala pour la santé à mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga. Ah, okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyoso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois pour être mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpital nyoso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo
okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ata bandeko bazali libanda, bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Ensemble, là, on confectionne de produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez les soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre service. Hey, Zambé, Tolobate, Kilokoboy, Tolobate. Hey, Zambé, yo. Otani. Ozolula yaman. Ya yoka koki kokoma bongo. Na pomade awa toza. Na pomade awa toza. Ndenge mwese rapi okuma. Olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne. www.awatoza. Pona adresse ya kosomba pomade awatoza. Pomade awatoza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate pona kovinisa bamole mipende na petolo. Somba gamme ya pomade awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. Oh. La pomade awatoza. Moi c'est un pas communal. Qui bokon. La pomade awatoza. Beaucoup amis internautes, encore une fois de plus, l'honneur est pour moi de vous présenter cette très belle émission Savoir Plus. Moi, votre humble serviteur Junior Mowabu, l'homme à la tunique de plusieurs couleurs et aussi les moindres de tous les journalistes. Nous sommes là aujourd'hui dans la commune de Kalamou, précisément au quartier Yolo, sur route Avenue Capella, dans le cadre de l'enregistrement de la musique ou d'une chanson qui est composée par la fondation Tokanisa en mémoire de l'illustre disparu, l'artiste et comédien Dadi Dikambala. Et nous avons vu que les artistes sont tellement nombreux. La fondation Tokanisa qui est chapeautée par JP Massamba. Je vis la présence de l'un deux membres de Tokanisa à qui je fais appel, Los Lusala Balobi, Los Lusala Boebiaza Moko Oyoba Chapotaka, au sein de la fondation Tokanisa. Ndekolos Mbotepe ba condoléances. Bonjour, merci, pareillement à toi aussi. Los objectif ya lelo, tomoni artiste basangani autour de la fondation Tokanisa ezani. Comme on a toujours l'habitude de faire, nous sommes là pour immortaliser Dadi Dikambala, qui fut aussi un des nôtres autant que Fondation Tokanisa Banda Dadi Dikambala Zalabiso Tozalate. Donc il est dans le collège des cofondateurs, d'où aujourd'hui nous sommes là pour honorer sa mémoire et plutôt immortaliser à travers une chanson que nous allons tout à l'heure là enregistrer. Mais on se pose tant de questions par rapport à Barimère, par rapport à Kochola, Bibino, Fondation Tokanisa. Bosa lelo côté mais bozalaka ce mutaku fimba na studio. Malgré ba critique, malgré obaolo banyoso mais bozongi lisuka na studio. Elobela rabino nini par rapport à critique aux ezaka tourner autour ya bino. En fait, tu aurais quoi empêcher batuba loba obalinga lobate, mais seulement qu'en réalité aujourd'hui tout le monde vient pleurer Dadi, que chacun d'eux
Atomola Moussapé, combien de fois il a été chez Dadi pendant qu'il était malade. Alors qu'il y a eu une présence vive, il y a Fondation Tokanisa depuis le moment où il y a maladie à Dadi, à travers notre président, notre visionnaire, JP Massamba, au Azagina Dadi, presque tous les jours. Je le dis bien, presque tous les jours. Alors nous n'attendons pas que les gens meurent. D'ailleurs, ça ne fait même pas partie des objectifs Yato Kanissa. Nous, nos objectifs, c'est s'occuper de veuves et orphelins des artistes et comédiens et puis promouvoir l'artiste. Donc ça n'a rien à voir avec Bembe, pour te en studio, studio, pas pour dire que voilà, nous sommes ravis de la disparition, il y a artistes, mais plutôt pour laisser dans les annales existence, il y a artistes et on à travers une chanson. Voilà. Merci beaucoup, amis internautes. Nous poursuivons toujours avec les interviews. Nous sommes là aussi avec Kaskasquito. Kaskasquito vient dire un mot par rapport il y a enregistrement. Il y a Liwa Dadi Mbote Kaskito. Mbote Junior. Yo ça mon groupe Ngadia Dia. Dadi Kambale parti. Moi un mot par rapport à ça. Bon, parce que na motema Dadi Kitambala zaki pena frère Nabiso. So nazotala mingi na mona rande bazalaki na Janify bazalaki pena baninga o balingana e makasi place Jania zali place o mona Dadi Kitambala ngai nazaki penza na koloba amite ya rozatan ya rozana Dadi te mena occasion ya musana na biso lokola collègue parce que to sana e film moko ya Major Bisadi di Zolozolo to sana film ya ndeko na biso Shiko Pulula tika biso ya politique ya Milambo ngana to zaki bambanda Mibala Miraesa, il y a Mobala Liboso, il y a Mobala Mibale. Donc, il y a un film et commandé par Venabso Johnny Nsakala. Il y a un film qui est la Mumingi. Tu as travaillé le sous pas Christian Petit na film. Papa Nanga Ikoba, il y a un camarade Nanga, il y a Major Robert Casquito. Bakata, Zidane, Mabandeko Bazaki, moi belé na film. Donc, Papa Bio, Azaki Moutomoko bien. Donc, Azaki Mouto Azaki Komilinga trop quoi. Likambo na motote prévané à Mibenga qui n'a pas combo et belé, tapis rouge, tout ce qui domine, liquide des champions, moi na classe, quoi encore, nouveau-né, Papa Bio, pas si comme on a bon, on a kaba bilo baza osana Janify, donc tozo les lae kaka, parce que ngala lobaka mingi massa c'est bête en désordre, ba inosa ba kufa inosa nani, tolo ba mabete ba orgueil parce que tant que yo chamine ba orgueil tant on découvre ça bela yo bana ko pusana na yo te ozela ka po makambango ko maboye po oloba loba oyo linga ko loba po batu ba chauka ezana eloko te bolingonde leki quoi voilà nyos bo saleza pamba za zéro. Merci. Merci beaucoup, amis internautes. Nous poursuivons avec les interviews. Nous sommes là avec Jean-Blaise Lukanou, l'un des artistes et comédiens bohébiés, natif de Kinshasa, mais à vivre actuellement en Angola. Tout le monde, on se pose des questions. Est-ce que est venu pour une occasion à Bisek ou bien à Zalakine à Wanakin, Mbotendeko Blaise, peu de condoléances. Merci, pas Junior. Ça va. Merci. On se pose des questions. Tout le monde, on a qui ou bien écoutez-le. Non, na yaki déjà na na matanga ya Pululu mais ça là il fallait moi mouvement les sous na zongi boy sous pour na matanga ya frère nanga Dadi. Dadi ne plus un mot par rapport à Liwa Dadi et Salionini et Lobisionini et Kanisisionini. Bon, Junior yo ebi Dadi aza famille. Oui. Dadi aza na za sous na place ba ningate. Dadi a comme famille parce que to yebani penza bakati bien. Et ça passe qu'on perdre mon tout. Non, nous prenons amitié, mais qu'on perdre Baouba Mounene Bolola Dadi di Kambala. Et ça passe makasi. Et ça vraiment passe. C'est vraiment difficile. L'obito zaino na réunion, les artistes et comédiens to kabwani ake des poissons. Bozo Swana, Bozo Bunda, Bozo Welela, Subasma nango balobi ezaka mbongo nde mutezo panzabino. Panza Monteke Batubayoka, Ezanini au juste. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, ça va incompréhension à Magamonga Zalaga. Affaire à $15,000, il peut avoir la commission. Non, Ezaka Neti Bagabana, Basele, Nebazawana. Bon, père, je journaliste fait Babunda, Moubassona, Ezaka Maga incompréhension. Non, Nazana commission, mais qui m'y est zanango? Nazana qui toque. Même pas.
kolia kitoko par rapport muta kufi bino ça ba kalikila olia génial. Ah vraiment congolais. OK bino ba terre ba ndenge. Ah bon? Oui. Ils ont elika molia na katikati wana ezalité. Ezalika ki tozolinga poto sala ki eloko yango ezala malamu. Parce que dadi akolela lela mapete lokola netika moi soso mo boy moi lapin mo boy non. Ebino bolinga botena imika le roi mwana mwa muke vemo ya quartier botena imika ba comédie ba boy ba lobieza na triomphal. Tozo lingate. Ezalaki par rapport à ba proposition au tozalaki nango. Junior oyebi Kinshasa ezalaka ya biso ne tolobaka. Mais mboka na mboka ezana lolenge nango etambolaka. Togo kene na martyr mbalamoka te to yena biso tia katafal kukuna tia bakiti non. Il faut to senga autorisation. Alors pour on senga autorisation et senga ba démarche ko tsa papier oyo ko tsa boy. Comprendre. Donc il faut que ça lango officiellement. Le quoi na martyr ils ont permettre na noter et permettre qui péter parce que ça na ba travaux. Il fallait tous dans la place moko oyo et cause à la mois provisoire. Est-ce que vous comprenez? Place moza provisoire biso to raisonner que ceux qui to raté bisiga nyonso awa to go raté te ya ngwana ba proposa ki imka mais na makanisi to yeba ike avec le temps tant to ya na reno boto sala ba reno point poto luka façon nini to ko sala par rapport ya kozwa idée d'ensemble pardon pour permettre biso to yeba nini to ko évoluer bon les oyo to za na ba pour parler pour pardon triomphal. Tout la nini okini po bandeko babimai déjà tout la nini okini. En mon Dadi di Kambala abeli nini akufi na maladie nini. Dadi azalaki na problème ya cancer estomac. Bon soki ezalaki ke koye bango bandakala et koyaki kozala moko ya elingaki kozala malamu po ba meka ko traiter avant. Mais koye banana sima wana déjà Kota wa bima awa melaki sabokoko tchabo etanga wisi zong sabo déjà et kepe sous sala ba makamu sous donc c'est pour cela que moni lelo Dadi akufi. Merci. Merci beaucoup amis internautes, nous sommes là avec le président de la fondation Tokanisa JP Massamba na studio na cadre d'enregistrement ya hommage à Dadi di Kambala. Président bonjour et ba condoléances. Merci Junior et pareillement merci. Président zongi sur na studio. Pour Dadi. Après avoir trop été critiqué, Yoka Msala no se mutakufi au studio mais ozongi quand même. Bon, papa mba melo moko lobi oya kiaza ya ngai. O pa kende aki Dadi aza ya ngai. Boko critiquer nga mais pour na bola mo Dadi tikana immortaliser. To ko sa ba film bon répéter on ta 4 fois na ba chaîne. Une fois ici là. Mais nze ba robeta ngo du matin au soir ba répéter même nzembo wana. C'est un peu ça botika ngana la Dadi. Présent l'obituaire na réunion Fondation Tokanisa qui est représentée par Junior Mowabwe la joie Libongi. Je crois que aux yeux information il y a chevauchement au Salamaki il y a tant que mon président impression dans les années par rapport à tout ce qui s'est passé hier. C'est déplorable. Nous avons eu une insulte. Un collègue a insulté collègue naé. Na bon moto nous a respecté. Na bon moto. Moto Kambaba, tout ça, on a terminé insulter collègue mot à l'insu de tout le monde, c'est pas bien. Qui s'est rappelé battre dans la plateforme. Je ne peux pas en aucun cas insulter un collègue en pleine séance à réunion. Et ça, l'a raté. Et puis, c'est des problèmes pour la monnaie mettre aux aiguilles, injure public, je crois, c'est condamnable. Donc, le vêtement à Betali Banda Makasi, ne peut pas. Il a insulté notre frère. En tout cas, il a mais Babi, qui m'a qui réunion. Mais vous avez représenté, vous avez en plein réunion. D'abord, Congolais a tout raté que le programme nous a donné, nous subissons tous les réunions. Le réunion à 14h, oui, le programme n'a pas. Le temps a annoncé que non, on a réunion, non, on a déjà la réunion, le programme, ça fait une semaine. Donc, il faut présider la réunion, je ne peux pas. Il y a un par respect à délégué qui va tout nanga. Pour ou contre Kolela Dadi Kambala na Imika. Ouais. Pour ou contre Kolela Dadi Kambala na Imika. Pour ou contre Kolela Dadi Kambala na établissement où il y a un maître taureau.
pour ou contre la question est à nga il y a pas tout ni tous les dadi comment la mettre taureau tous les mettre taureau au moins se mettre taureau ta sigozo rande mona espace oyo lobi wana donc contre timu kile kufa yo boyango dadi za d'abord muto aye banaki bato voyez belé wana peut-être population voyez belé ko les quand même artiste parce que place oza ba kufa na kati ne étouffement ba téléphone ba bundo ba sandeni mais bango balobi que ce batie na imike za normal pour que population akanga nzela ata pona mukolo moko ba ke star ndako raisonnement ndeni wana raisonnement ndeni na ba star akufi mam nous le bala mami oso tchake na marti ba ke ba sa kufit donc place on a ba longo l'esprit wana comment se fait ba kanga nzela pour que star akufi jamais même to tche dadi place nini amgume sala maba ki dadi azate. Donc c'est un peu ça. Tu vas tirer un marty et ça la marana n'enga dadi. De va penser que vous n'avez pas tiré place sur la bac. Quel boulot? Non, vous savez ma bébé, on a un niveau vous savez je pense que le mort le barambo. On a un niveau le mort le baroté. Je pense pas. À part ça, programme le 28. Yo, en tant que moutaba événement, tu leur proposes quoi? Donc ça kala loba ki amoni ba plateforme ba proposer l'autre côté. Ata mon côté loba ke biso tozo charge ba kiti, mon côté ba biso tozo charge à boy. Et yo en tant qu'événementiel ozo proposer nini? Il faut associer ba entreprise à brassicole pour apporter en aide na bango. Donc il faut associer bango pour soutenir biso pour que liboso. Ceux qui te échoué. Et puis ils ont d'abord événement d'ailleurs ça mon événement linga bisengo. Toi associé ba sur le même pied d'égalité pour te réussir maramwana. Yo ko rejoindre bango to pesa likanis. Pour réunion à Soukeza lobby mardi. Ba ça na ngwe. Kana les éridi. Pourquoi tu crois qu'il y avait place monsieur Stega place wana? Ba bikuna baza à l'aise, ça pas un espace n'est plutôt à l'aise. Moi place si bolinga parce que voyez pas mutu bo ba insulter salamara, il faut éviter ngo. Tout en place mon net nous sommes dans la possibilité que le maramuna pour te réussir. Merci président Olobani na population balinga abino. Ba soutenir Dadi, ba soutenir Bana. Dadi ne plus matiki Bana. Et c'est son ming. Non, yo quand même pour na $15 000 yo kaki. Non, ils sont dans le passant maintenant na maîtrise en hauteur. Merci beaucoup amis internautes tozoko baba interview joli wale lopazawa. Mukaj mutoka moi c'est à Pembe. Logo la souzi momi que je sali pour obas na biso Pembe tozana ba on a cinéma. Joli mbote pe ba condoléances. Merci beaucoup, bonjour. Joli to monio na studio, vocal nini yo na ngosala. Vraiment ba vocal les a belé auto iko sala ya dadi parce que azaki ya moko bien, ya moto vana ki bien sans problème. Donc ba souvenir l'équipe tellement belé mingi s'il faut sala vraiment vocal ezali ko ça. Ça na chiluba. Ya dadi na kole na mnombo kalanga na kole na lingala na kole na français. Ba yo kokasi. Joli wale lo barbi lobi e yindaki bitumbe bimi na salle artiste et comédien bozoyo kanate likolo $15 000 mama Denise apesi eza nini au juste yebisa ba bazolanda. Non, ezate ke biso ba comédien tozoyo kanate non to linginde to kuna ya dadi na kimia. To respecter mutu o nini dadi azalaki icône azalaki mutu munene to ko kunde lokwa mwana mo ya mukiete ya dadi aza kombo aza icône ya théâtre. Donc voilà 15 000 ekoyo kabola biso te mais to lingi basala makamu na ordre basala makamu ndenge biso bande kwa dadi to lingi ezalila triomphal o imika yo lingini na lingi balela ya dadi na triomphal. Parce que aza kombo aza na ba fano ba Rolanda biso. Hein? Total nan imika wana to lelaka défunt Kiro kala. To kota kutu même pas na kati to kota kate soki eleki pona Kiro to kota talo pona Dadi Dikambala. Eza poto sukela wato suka na ba victoire kuna na des artistes. Ata binomo vraiment en tout cas imika te wana to boyi. To le Dadi ata na balabala il s'agit mbula moyi to pola. Ba association comme belé yo za na association. Ah, l'association les belé batu moko moka biso mo karati. Biso mo karabana to kanisa NTPC bo moko nini et tout. Kaka biso mo ilezo sala passe junior ngana lingi pona ngai to yokana basaka eloko moko. Pourquoi pas to sa eloko moko to za batmo yongo zo mona motema mabezo koma na théâtre liko ba association oyo. Ba o balingi oyo te, ba o balingi oyo te finalement yongo to bomanati. Moto yongo to komo bomana. Merci beaucoup amis internautes Rosie Mucho Pipeyo.
Mbote Mucho. Mbote. Mes condoléances. Merci pareillement. Rosie, oza moko ya ba artiste comédienne, moko ya ba concert, Panzara Penteke, Dadi di Kambala ne plus. Souvenir nini majeur oyo tika nango pona Dadi. Ozala na mbongwe, ozanga mbongwe. Lobi ekoyela yo koyeba te ebisengwe. Vraiment ba voice wana ba video wana surtout otala ça biso vraiment passé ata tozo seka mena mutema surtout tikali biso mona bandako ya yezo ça biso passé makasi non kozanga ya Dadi talaka toza surtout dans tournage bo c'est kara au hier retard abani ko star en chrétien de bleu mo ya propre ya otumbola o moye Dadi na bona ngai azo tumbolo vraiment na ba souvenir rebelle komela kolia to simili to betali solo. Ya Dadi to uta soki fête ya major ya Dadi to meli o abwaka biso to ko kufa ya Dadi to kufa lelo te Dadi ni nango so yo okele biso otika biso tala lelo ya Dadi azate mais bozo bunda likolo ya $15,000 ya mama Denise yo zolo baboni nganda zo bunda te ngana obunda po ani biso sepeli kutu mbongo ye avant ndenge zaka mama olive lelo mama Denise esali biso bien toza na mbongo makamnyos paso biso tozo linga ya Dadi balele sika kitoko mama ndo pesa 10,000 abakisi susu mama Denise ye abakisi susu 5,000 likolo eze bele oke to luka place bisika nyonso nga paso nga na osenga na bakonzi mboka na biki be mission na biso etala maka bosela biso basala minene ba stade ya minene oke lelo to biki oyo to sala ba spectacle ose muchopa kufi ba olela ye wana do basali ya okundaka bato na okufa lelo te nga bena na okufa na nga lelo te fona simba nzete na zo ba koko bena bo nde esalaka bien tele tokomi koluka place to kotia wapi so tozalaka na esika na biso neti bamongita so ezalaka baminene tonga tozalaka esika te lelo Dadi tokomi komemele esika mo lokwa matanga mo ya quartier to nini boye lelo koyesa biso pasi yango lobi président no Sanjo Pakosiko na NTPC Masumu koswana yo okotela nani poza na association ni nga na okotela motu te mpo nga mpe na motu na Panzara sanga na okotela motu te naza nga na katikati yo na association nga naza partout nde naza bon kotianga na polémique te oza na affaire toza bomo ngai naza na affaire ya biso association des femmes artistes mpo na mwasi naza wana na bomoko nazozela bakunda mpo na tokokota bagroupe ebele te mpo na mbongo toloba vérité kuna baokotisa biso me tobai tozela na tolela ya Dadi so toleli ya Dadi nde tokoyeba epapa masumu na NTPC nazali mais bomoko na affaire bosilikaki ke batie bino na commission wana te mbongo eleka bino inaperci te nga naza na nga membre simple nga naza na comité te naza chef te biso oza bambolombolo bachef nde bakoki koloba mwa likolo nde baosalamaka basilikaki se toa na droit ya kosilika mpo tokoka koboya ya Dadi baleli na imika omoni futo toa na droit ya kosilika tanga na sepela nango te 15,000 ebele papa onde na ebele na bavi na 15,000 mokimi biso te. Merci beaucoup amis internautes. Je crois que nous sommes réellement arrivés à la fin de ces très bels moments. Vous avez constaté la présence des artistes comédiens ici nombreux réunis dans le cadre de rendre hommage à travers la chanson Dadi di Kambala qui est parti. Là j'ai dit grand merci à la fondation Tokanisa avec l'autorité morale JP Massamba pour l'initiative. Grand merci à tous les artistes et comédiens ici présents. Grand merci à la famille biologique de Dadi di Kambala. Et quant à moi je vous dis restez toujours branchés et à la prochaine.